Mbote mbote de partout bolandaka biso na bokebi pe na bwanya na kati ya chaîne na bino Ediba TV mwana Congo. Chaîne oyo eyelaka bino masolo kitoko pe masolo édifiant, masolo oyo ekoyeba kolakisa oyo lolenge nini okoki kotambola na mokili ya Tata Nzambe. Ezalaki ya bino monganga spirituel dokotolo na bango na kati ya lisolo oyo bato babengi bato pe baleli kokamwa lisolo monene kitoko mawa na bamisusu me esalaka pasi. Couple oyo bazali kobota te. Naza na deux histoires ya genre aboye. Donc couple oyo baza kobota te bozoyoka yango mpo bakendeki panganga. Mais couple mosusu na kobeta yango lobi ezali ke bango baza pe kobota te po voisine azalaka likangu ya mwasi oyo bango baza kobota te. Akendaki panganga po moninga abotaka te. Mais oyo baluki libala nzoka nde mobali wana oyo avandi na mwasi femme mariée azobota te achaka mwasi moko zemi. Eza deja ebandeli résumé bolanda nga na bwanya na bokebi achaka mwasi moko zemi. Yango na loba na kati ya chaîne oyo toyaka koloba rien que la vérité sur la vérité. Achaka mwasi moko zemi. Mwasi wana lakelaka ye mabe. Nayebisaka bino le passé na yo ekorattrape yo. Sala ningele na kopeta sete. Sala ningele na mokili ya Tata Nzambe. Kota na kati ya Ediba TV mwana Congo landa monganga spirituel na bokebi pe na mwanya. Oko comprendre que batu ba kotambola mingi na ba erreur na bango basalaka. Tu avais fait des erreurs. Tu avais fait des erreurs. Na loba na bino ke toza batu tolataki sutani ya Nzambe te. Mais tu as comprendre makambo mosusu tosalaka kala. Ezalaka mabe tokoka kotambola bongo te. Mais après quand on a fait des confessions to sali ba tubela tu as comprendre que mokili ya Tata Nzambe eza na ba norme ya kotambola nango. Mingi bayebi te. Alors comme oyebi te kotaka na kati ya Ediba TV zwaka mwa minute ata ya deux émissions landaka monganga spirituel na bokebi pe na bwanya oko comprendre na kati ya émission otobengi tosolola ya. Awa bandeko balandi biso na bokebi pe na bwanya na kati ya chaîne na bino na otobelela mbela na émission moko otoleka awa e bokozwango kala mingi te likambo ya le 25 mai awa na Johannesburg pe le 26 mai tozali na milulu minene oto koyamba prophète de la nation na kombo ya prophète Moïse Makoma oyo mingi bayebaka ye na kati ya famille Makoma aza koya kosala convention ya monene mpona kolendisa peuple congolais peuple de Dieu oyo avandaka na mboka Afrique du Sud. Yango totie milulu yango convention na totie yango na quartier oyo yebani oyo ezali na facilité oyo mutu nyonso akofuta nzela akoma wana ezali na Yoville. Bana Cape Town, bana Durban, bana ya Port Élysée tobengi bino nyonso na mokolo ya le 25 bozanga te na milulu oyo ya convention ya monene. Oyo nga nazalaki te boyebisa yenga te mpona nini monganga spirituel na akobelela butu moi bafiche eleki deja na Yoville mobimba tobimi nango ntina Bellevue tobimi nango na bakartier misusu ya misika Bereya Betrams Ibru bokomona totie bafiche oyo ezali koleka parci parla mpe na bachaîne misusu ya minene tokotanga kombo te mpona sécurité ya publicité na bango. Alors bokota partout na YouTube na chaîne ya prophète Moïse Makoma bokomona publicité na kati ya Ediba TV mwana Congo bokomona publicité. Le 25 ezali convention ekobanda de 14h à 20h. Le 26 ezali délivrance ya one by one. Donc soko ye le 25 te bakoyamba ope le 26 te. Parce que le 25 ezali oyemba la mot convention o s'inscrire
Po bato nyonso babengaki basi tobuke bino. Mais tozozela sikoyo inscription na bino le jour J. S'inscrire po bayamba yo na one by one. Omema mikumba na yo nyonso epai ya nkolo. Nzambe akopambola yo. Soki ozalaka bloqué au voyage okutu bandana ya Afrique du Sud natindaka ta elikuta na Congo te namonaka kare te bandana ya Afrique du Sud nasalaka misala pamba pamba nzamba komona yo. Sambela même avant koma jour yango okomona nzamba ko visiter yo na ba makambo na yo nyonso. Ngai na témoignage déjà. Papa Moïse na ye te mais nasi namoni ya minene naza komona belonga ezali koya ebongo yo te mpona nini. Yo mpo ozali mwana ozala ozali mwana nzambe tia mabolongo na se sambela okozwa lobiko. Sans plus tarder tokei na lombango na kati ya émission na biso Ediba TV mpona koyebisa peuple de Dieu bokeba na mokili ya tata nzambe koyeba epai wapi okotia makolo na epai wapi okotia lokolo te. Moto moko atuna ngai ndenge nini munganga spirituel soki osalaka émission okoseka ngai nasekaka parceke masolo yango ezali awa eyaka ebele otangi oseki oyoki yo moko lobi tala bato nde baovivre na ba ignorance alors que vous avez vos pasteurs, vous avez vos prophètes, vous avez ba docteurs, ba titre nyonso oyo epai bokendaka balakisaka bino ndenge nini ya kotambola mokomona kaka peuple de Dieu abungaka mosusu abungi akoti na ignorance nde yango oyo ezomema bino lelo awa po boya kosala batubela boya kobeta masolo pa munganga spirituel amana na répéter lisusu bosabone massivement na kati ya chaîne oyo tala chaîne emati tokomi deja na dale 900 botala epai touti lelo epai tokokende to ana besoin ya 1000 abonnés po chaîne ekoma monétisé. Soki chaîne ekomi monétisé munganga spirituel toza na oyo tobengaka nini toza na ONG na biso awa mama Patricia Lucivika Diba esengi bameya esengi basecours munganga spirituel tobeti baporte epai na epai nzambe apamboli na oyo apesi biso kala mingi te bonomona baaction même bapublicité bana koleka ndenge mama Patricia Lucivika Diba akopesa bana oyo balalaka na nzela mwa eloko kolia mwa likuta pote na kosunga moto oyo azangi na couverture to kosunga ye awa na Afrique du Sud tokomi na hiver. Donc nous sommes obligés de donner les dons aux gens qui n'en ont même pas. Mais nous n'avons rien. Nzambe asali kaka moke oyo azo bénir litanga wana yango biso mpe tozokende kobénir mpe bamisusu ebongo yo moto olandaka Ediba TV. Pourquoi pas mpe haute bénir mpe Ediba TV atala moko ya moke $1 na numéro oyo ezalaka affiché wana ekosunga munganga spirituel po te lobi ayela yo masolo ya kitoko po te lobi munganga spirituel akoka kosala publicité na yo po yebana pe ya kitoko. C'est ça. Donc la vie, c'est nous complétons o epai ya kocompléter to compléter. Tokemba on a le solo na biso ndeko mwasi abengaki aza kolela koyeba te akosala vie pourquoi ekomeli kaka ye. Ndeko mwasi oyo avandi 16 ans na libala na ye na mobali na 16 ans bazwi mabota te e hôpital nini bakei te pays nini bavoyage te mobali mosala kitoko yango na yebisa bino na ebandeli eza na émission moko précédent lekaki ngabi il y a des gens bazokanisa apambolami mais aza na place moko azali limité azo comprendre te mais nga nazaka na États-Unis mais pourquoi na limité quelque part parce que tu as des histoires que tu avais fait longtemps qui va te rattraper. Oyo ekolanda yo est-ce que okota nango na confession omitubela okenda pa banganga nzambe parce que okoki mpe kotubela motiki yango te mais soki otubelaka nasalaka boye nabomaka boye natrishaka boye tala kutu nabimaka boye nzambe ayoki confession wana etikali dossier ya nzambe yo susu te olimbisami. Mais tala papa oyo asentaka mwasi moko de cela 20 ans passé asilisi kelasi aye okutana na elenge mwasi wana azwi ye na mariage balali na mwana mwasi wana 16 ans libala bana te
Alors na 16 ans wana baluki bana partout bakei poto wapi wapi baye koyebisa bango kaka na kati ya mboka na bino parce que baza bakongolais te bango bali bato ya Afrique de l'Ouest me babengi ebongo yo congolais olingo obenga monganga spiritualité mpo na nini bamosusu balobi achane eza na moke eza moke mpo na yo me eza kolandama deja monde mobimba bali bacongolais bakoli kote wana alors mwasi azali vraiment 50 congolais 50 mutu ya kote Afrique de l'Ouest wana mobali nde akenda kuna mosala asalaka na ambassade quelque part wana kotanga nkombo ya mboka yango te mpo na mesure de sécurité bato mosusu bakocomprendre eza ambassadeur wana mais aza ne pas ambassadeur te aza peut-être deuxième personnalité na kati ya ambassade wana ndeko mobali asalaka ekobo abimaka na mwana bato de cela 20 ans passé apesaka mwana wana zemi kopesa apesaka mwana wana zemi azali kotanga bakelasi na ye azomona ke non comme mwana mwasi akomi na zemi ekozala ye problème azongela ndenge mwasi alebisi te zwa mpata oyo longola zemi oyo soki olongoli yango te etali yo ngai na yo makambo kobota sikoyo te mwana mwasi akendaka alelaka mpe azwaka mbongo wana akendaka kolongola zemi zemi wana ekomplika ye vi na ye mobimba bakataka ye bato eza lokola na mboka na Afrique du Sud bana basi na bana mibali bayokolaka kuri ya kokoma banganga oyo tobengi basangoma ici c'est comme ça baza baféticheur te mais bayokolaka kokoma lokola bavoyant donc azomona makambo azotémoigne makambo azoloba makambo parce que amonaka batrompe bakataka ye amoni aza su utilité na société akobalaka te akobotaka te même su moto azwi na mariage donc seke akobota na ye te ndekolandanga na bokebi na bwanya ya monganga spirituel nakomi komanyola oyo ezali très nécessaire na peuple de Dieu na kati émission tobengi tosolola yango eza mpona kolakisa yo ke keba na mokili ya tata nzambe epai wapi okotya makolo na yo na epai wapi okokitisa yango je répète chaque fois cette phrase yo moto okolanda na bokebi mpe na bwanya napesi ndeko Rigo Kamwela na kati ya mboka Canada bambote mingi na ndenge bazali kosoutenir œuvre de Dieu oyo Ediba TV mwana Kongo bandeko balandi biso na bokebi mwana mwasi oyo innocente aye kozwa kaka bere ya pamba ye mpe kovanda 16 ans na mariage kosouffrir 16 ans na mariage koluka par-ci par-là libala akozwa nani mwana akomonana te babetele lisolo na village oyo bozali wana na capitale boza wana na mboka wana bozali eyali na mama moko azali sangoma azali nganga oyo tobengi mpona biso banganga me banganga ce sont comme les sorcières mais kuna eza nganga te donc de mandona donc il peut t'aider abotisaka abotisa kutu mwasi ya tata mokonzi ya mboka tomokotanga yango allez-y comprendre donc aza très forte bato bapesi ye kutu référence wana ezali baminganga parce que bayebi ke bana meya ere awuti voyage moko dernièrement na Suisse ere aye babi te ake komona docteur bi te kende kaka kuna chez la mama là il va akosala bakisi il va prier pour toi okobota nzoka nde mama nganga mama sangoma mama de Robert azalaka likangu ya mobali ya mama oyo mokili ya tata nzambe esalani ngele ndeko Dove Menama président Dove mokambi monene na kati ya ram retrouvailles des anciens de Mongafula salani ngele landanga malamu mobali ya mama Yvette Menama nayebisaka bino na bokebi mpe na bwanya awa il faut kotambola na mokili ya tata nzambe nous de tellement qu'on a compris to comprenant tout même balien familial to comprenant o banoko o bapapa leki o songolo pakala on a compris que mokili ya tata nzambe talela kaka nzambe kotalela moto ya mokili te il va pas te donner ce que toi tu as besoin de ça ekokoma likundu aza na esprit ya koanvie tika mutu na ntango na ye akorenye tu fais ce que Dieu te fait ngai napesaka nakopesa lisolo nakotalisa ndakisa
na kati wana sosola. Pourquoi kozwa mayele te? Yo mutu mobimba kozwa mayele te des années. Fongola misu comprendre nini munganga spirituel akoloba. Bandeko balandi nga na bokebi na bwanya na zongi mbangu na page na bino. Bo comprendre parenthèse oyo do mwasi wana ye basentaka ye pa mobali oyo lelo atie mwasi na ndaku oyo alali ne 16 ans akoluka Maria libala nani bana bakozwama te nzoka nde mama nganga wana yende azalaka mwasi ya tata wana ere bakabwana bapesaka mbongo mwasi wana ere zemekendaka kokomplike ye alakaka mabe na mobali wana alobi nulle part partout okokende na vie na yo okotikala kozwa mwana te. Deja so moto asalelaki yo bongo fo ozala na bonzambe so bonzambe eza te seke kozwa yo. Bino bato bosakanaka na nzambe, bino bato boyebaka te nzambe soki aza koloba d'une façon d'une autre keba lolenga kotambola na ye. Tala place balakeli bango mabe wana ememeli bango siko kufa, ememeli bango malédiction, ememeli bango baproblème. Mwasi amemi mobali na ye na village wana bake komona mama wana bapeti porte kokoko bakoti ba mama nakuti na fenêtre etali ojipa mongeli o moto mbongo mama sango mabongamaki eka porte beti baka abi entre bakota kaka boye bapesi bango kiti ndeko mobali abwaka miso abi nani omimi pa mama we ndeko mobali abima mbala obimeli nini mwasi wana katai na koseka bilanda mobali na yo tuna mobali na yo abimi pourquoi mama na pa nami mwasi mobali na ye ngwaku basali 5 heures du temps libanda ya discussion. Je vous dis maman nazo témoigner lelo pa na nga bimunganga spirituel na convaincre mobali na nga tozongi na kati nde epai nake koyoka makambo oyo nyonso nde epai nake koyoka makambo oyo nyonso ebimi ke ye nde moto azwi mobali na ngai tala 1 2 3 4 5 tala boye bandeko bosala lingele na mokili ya tata nzambe. Donc ye ablongolaka mama nganga mama sangoma mama ndona à l'époque zemi de cela 20 ans passé alongolisaka ezemi après lelo baye kokutana. Je vous dis en vérité et en vérité eloko nyonso yo salaka ozala ndeko mwasi ndeko mobali soko leki na confession te osali tubela te ekoretrape yo des années et des années. Okotika na culpabilité moko boye anga na bebisa mwana cancer na nga nasalaka mwana cancer na nga moko boye nalakelaka ye mabe ntango mosusu mwana cancer no azoza pe innocent ayebi na ye te mais yo siko culpabilité wana kolanda o wapi soit oboti bana obi bon je suis déjà bien je suis en France moko mona ta mosusu na kati ya bana no moko bebisi kizengi tant mosusu na kati ya bana no moko boye akopeso kaka trouble mais soko olandeli trouble wana très bien okocomprendre ke il faut zonga pa bakanga nzambe obeta lisolo moko bosokolo pakala ope bosala étude na mosala nzambe moko va te dire que non papa otambolaka mabe tala boye napesi mbote na leki na ngai propre aza na mboka France oyo tobengi na nkombo ya dadi nitu ya badadi na dadi nitu ya badadi ngai mingi nabengake Dafra na œuvre oyo kitoko ozali kosala na kati ya Liba TV mwana Congo ozali kopartage chaîne oyo ozali kolanda baémission mingi en tout cas nzambe alola avisite famille na yo mpe opambolama okende mosika na baacte na oyo nyonso ozali kosala na kati ya chaîne oyo Liba TV mwana Congo na kati ya chaîne oyo soki oza kaka motu meme oza koaime oza kolaka tozwaka ntango na biro na biso tovandaka tokolandela motu oyo seka aza kolanda biso aza kopartage biso yo pesala lokola dadi nitu lokola fiston kabwena lokola simplice umberembere bango nyonso bazali bana ya mboka France précisément na kati ya Paris bandeko balandi biso na bokebi na kati ya bwanya na kati ya émission lelo bocomprendre vie yango ndenge ezali kotambola mama ke koconvaincre mobali na ye bazongi na kati ya ndako ya nganga
déplacement ndo naki ko dévoiler vérité devant moi sinabi monde bozana mobali no akobota te yo zali no mwasi mabota ou soit bomi libala ou soit continuer na ye na kozela bino clavier et jouer ko aimer na bino ba commentaire na bino toyeba ndenge nini tokopesa bango conseil yango baye na likambo awa lokola ntubela yo mpe kohésite te mema problème nao na kati ya Ediba TV mwana Congo bandeko tomonani lobi soki Yesu Masiya azongi te